Oh, Jara, Congo veut la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1. On veut la paix, on veut la paix. Ça, Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen à Babylon, cause de Babylone. alles wegen Le Babylon. Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit, Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On veut la paix, on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. Mbote bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso nzambe aleka na kopambola bino esika nyonso bozali kimia nzambe ezala kati na mabota na bino tobandi semaine lelo ezali lundi esika mpe tomesana kosola masolo na biso ya bino ndeko shora de Soulanga Kongo alenga mwana fumu kimbango ya solo bandeko mbote na bino bonane vraiment nzambe apambola bino na bandeko nyonso to basabonaka toujours na Kongo alenga TV nzambe azala na bino pe kimia nzambe ezala kati na mabota na bino bandeko ya solo boyebi ke masolo na biso tokobanda yango ya liboso po to bozali komona na nsima na ngai ezali bongo association ya Erogal Lisungi. Association ya Erogal Lisungi ezali bongo na mboka ya Paris oyo ezali kosangisa bana bumbu selembau mobimba bango nyonso tu ya solo bakutanaka chaque 3 mois na kati ya mboka Paris. Association Erogal Lisungi président nango ezali président Lebo pe fondateur nango Clara de Bruxelles na pesi ba membre nyonso tu ya association ya Erogal Lisungi mbote pe kimia nzambe ezala kati na biso ngai moko pe nazali na kati ya solo bandeko. Samedi oyo bazalaki na réunion mobange ya mega esalamaki pardon na mboka ya Paris ndenge tokutanaka chaque 3 mois ezalaki bongo le 17 samedi ezalaki na kati ya Paris bandeko basanganaki kuna vraiment toka bandeko ezalaki masolo ya kitoko pote ya solo inane ezali kokoka ya association Erogal Lisungi ya solo bakofete yango na mars yango bandeko bazali komilengele deja baza komilengela pote ya solo poyebiki ya solo ntango fete ezali kosalama ezalaka fo bozala organize yango bandeko balekaki kosangana le 17 mpona kobongisa ndenge nini bakoyamba mpe bapaya oyo bakoya na mars wana na inane ya association na biso ekokaki na décembre oyo kasi bandeko fete kozala bongo na mars batia yango na mars pamba te ezali mwa oyo bamama na biso basepelaka biso bapapa toyaka kosepelisa bamama yango nasengi merci mingi na mama na biso Ani Mongala nde bomoni bamama kitoko bana bumbu bana selembau Sami Kitsungila bango nyonso tu bazali ebele vraiment en tout cas merci mingi et pour na souhaiter pe joyeux anniversaire na Papi Biba merci mingi ya solo Papi Biba mbotama elamu merci na mama présidente na biso pe anniversaire na ye lekaki déjà mais tozali ko souhaiter penza mama Pepi Tokilala afetaki yango kuna na kati ya Kinshasa ya solo bandeko. Merci na bandeko nyonso tu ya association Erogal Lisungi bana bumbu selembau boya to sangana association oyo ezali ya biso moko bana bumbu selembau bandeko soki tozali kosangana na association na biso kopesa na makanisi eloko nini tokoki kosala eloko nini tokoki kosala te mais koloba yango na mosika te ndeko yaka penza poto beta mobange ya masolo ndenge ezalaka kaka. Merci mingi ya solo bandeko nzamba pambola bino toleki na biso na banonsi na biso ya mokolo ya lende ya lelo toleki bongo lobi ezalaki mobange na masolo bandeko na ngai vraiment okoboya lobi ezalaki mobange na masolo
Argentine abetaki finale na ye lobi na France na bandi bozali komona Lionel Messi oyo lelo asali rêve na ye, le seul joueur oyo depuis Coupe du Monde ebanda, depuis match sport ebanda, oyo azwi coupe nyonso oyo esengaka joueur bazwa. Lionel Messi bandeko azwi yango, aza argentin, bandeko Pelé beta bale, roi Pelé tobengi roi, acha 1000 bi, acha 1000 bi atiki bale. Roi Pelé ti lelo azali vivant, azali na Brésil. Beta bale ya kosakana te, me kasi ya solo bandeko Pelé atikali kozwa coupe oyo Messi azwi te. Po Pelé Ligue des Champions oyo ya européenne to elekaka awa Pelé azwi yango te. C'est vrai ya solo Ligue des Champions ya européen. Mais coupe oyo esengaka ya minene boyebi ke européen bato bazali makasi na foot po parce que bango bato batomboli yango tolobi te ke non bango bazali créateur parce que bato inventa pe bale toyoki secret bimi bale salama nango na Égypte. Noir bato basalaka bale na matiti bakangi basinga bazobeta ti anglais nde baye kovalorize yango, basali yango poso ya nyama, banyama na biso kaka ya Afrique basali yango poso pe basali yango mbuma tomonaka lelo oyo babetaka. Donc ya solo bandeko bale ezala makolo na biso baafricain, kasi ya solo boyebi kaka mundele ndenge balolaka match okaka 4 me baluka kiti 6 me baluka 9 bamindele bayiba na bango yango. Bamonaka bale bango bato basala yango eza banglais oyo banglais bato bakrea bale na hiver na malili ya boye bakobanda kobeta bale yango ndenge nini matiti yango mpe bakozwa mpo basala basinga bandeko mundele aza lokuta. Mais ya solo bandeko tondima kaka lokola bango bato bavaloriza basali makambo na bango tokoloba nini. Donc Lionel Messi azali premier joueur na monde oyo azwi coupe nyonso. Abimi champion d'Amérique, coupe Amérique azwi yango, azwi Ligue des Champions, azwi même Ligue oyo ya Barcelone na kati ya Espagne. Alonge Barcelone na kati na Paris Saint-Germain, azwi susu coupe na kati ya Paris Saint-Germain. Donc bandeko na ngai eloko tikalaki kaka na Messi ezalaki coupe du monde. Aluki yango me nzambe ti aye kosunga na âge ya 35 ans. Lionel Messi a sali rêve na ye, a commis premier joueur oyo azwi 7 ballons d'or, coupe du monde, Ligue des Champions aza nango a 56 yango. Donc bandeko na ngai vraiment coupe wana finale alobi ezalaki première finale oyo babeta yango makasi ndenge wana biso tu tozalaki na kati tozomona première finale ebetama babeti 2-0, mais grâce ya grand joueur ya bafrançais Mbappé alakisi mpe ke ya solo malgré Lionel Messi me nga mpe Mbappé na âge ya 23 ans il faut nalakisa ke ya solo nga mpe nazali grand joueur. Donc ye mpe Mbappé azwi mpe ya ye meilleur buteur. Donc boti na ye mpe yango wana en tant que joueur oyo atie babi ebele na kati na coupe du monde ezali kaka Mbappé. Donc Mbappé azali mpena kolakisa ke vraiment aza grand joueur remplaçant ya Messi ye wana. Mais ya solo bandeko Messi alakisi ke ya solo na bandi coupe ya Messi yango etandami nyonso, coupe d'Europe makambo nyonso, coupe du monde ballon d'or na ye. Donc biloko nyonso abimi mpena roi. Messi abimi roi. Maradona
atikali kosala ba rêve ya Messi te abetaki pe na Europe mais Maradona ya solo bandeko atikali même pas ko gagner Ligue des Champions oyo tobengi en Allemagne Champions League Maradona atikali ko gagner yango te tina ndenge akufi mais Messi a gagné la Ligue des Champions. Messi a gagné Ligue na kati ya mboka na ye Barcelone abimisi yango plusieurs fois champion. Ake na Paris Saint-Germain, aza ko bimisa so Paris Saint-Germain champion. Ake na Amérique a gagné Coupe Amérique oyo ezalaka tiaka pe oyebiki na Amérique kuna baza na ba grand équipe ezalaka neti biso na Afrique. Mpo na Afrique lelo bandeko mpo olandisa de coupe bandeko lobo ozalaka Egypte. Moto alandisa alandisa yango. Mais pour ozwa Coupe d'Afrique bandeko zalaka eyoma pe. Po bekipe to surtout mikolo bekipe to ko makasi. Donc ndenge moko pe na Amérique kuna côté Amérique du Sud kuna baza na ba Uruguay baza na bekipe donc oka pena donc deux fois te baza na bekipe makasi ba Chili ba Brésil donc en tout cas baza pena na bekipe a osakala te. Mais Argentine a ça les rêves nae, ça fait 30 ans, presque 36 ans. Depuis Bazoka Coupe en 1986, Argentine. Corps et âme, pour lui, dans cette Coupe du Monde, Messi, pour l'éternité et pour toujours. Voilà. Baye kozwa susu Coupe du Monde na 2002. En tout cas bandeko baza ko mériter yango kasi ya solo bandeko mingi babeti sete pona kolobaki ya solo bango penza bazali contre makambo oyo ya France ndenge leki pamba te ba français oyo tobengi la République ya France Emmanuel Macron ye wana aye ko consoler Mbappé pamba te Mbappé azaki KO donc alingaki pena bazwaka coupe na âge à 23 ans azonga na coupe na kati ya France mais ya solo bandeko na ngai final wana monde entier soko otali majorité ya monde entier balingaki te France azwa yango ngai moko pe mutu naza koyebisa bino tango kaka coupe du monde ebandaki batémoin bazali ebele nalobaki mutu akozwa coupe ezali Argentine bakamarade bazali bato ebele tosolaki na bango o te kongo alenga ngabi Argentine mutu akozwa coupe bomata bokita Argentine akozwa yango to te eza Brésil ngabi Brésil te Argentine akobeta finale mpe akozwa coupe akokende yango mais bandeko likambo ya France bazali kotelemela ye mpo na nini parce que président actuel na kati ya France ba français bato bazali ko gouverner France ba français te oyo tobengi peuple français te mais gouvernement ya France président ya France Emmanuel Macron makambo oyo ye azali kosala na mokili bato bazali kosepela na yango te Afrique lelo bapays mingi balingaki balibere Afrique mais bafrançais bazali kolinga te parce que bango balobi baza kotala baintérêt intérêt yango eza nini il faut kobomaka baafricain kozwaka bamatière première na bango koyibaka babiloko na bango badiamant baor bapétrole bacoltan biloko nyonso tu oyo ezali na Afrique bafrançais bazali koyiba yango bango moko awa na kati ya France biso moko toyebi tovandi na poto France eza na eloko te tozali komona biso moko lelo France akayi koprovoke crise oyo tozomona na kati ya Ukraine guerre oyo ezali na Ukraine bametu ya train ya guerre wana bato baprovoke yango ezali bafrançais soki lelo crise mondiale ezali na monde eza bafrançais balima kutu baza kolinga babendala po parce que bamoni ke Emmanuel Macron atie bango na erreur donc balima bakomi kosenga bazonga na Deutsche Mark parce que bamoni ke soki bakontinue ka guerre oyo na Russie
donc bafrançais bazolanda baaméricain baza kokosa baeuropéen. Alors Emmanuel Macron akomi président ya union européenne, président ya France, ye aza kotya baeuropéen na erreur. Yango omoni bandeko bapays mingi afrique balingaki te France azwa finale oyo. Même na kati ya France badémonstration ezali ya makasi oyo bazali kotelemela Macron, bato mpe balingaki te parce que baza na kanda ya Emmanuel Macron. Bamona susu coupe du monde tozwa yango, bato so baya na France banda kosepela o biso bafrançais togane coupe du monde, entre temps peuple aza kosouffrir. Problème ya gaz ezali kuna, problème ya courant ezali kuna na kati ya France, baza na baproblème ebele na France. Yango mpo bomona exemple bafrançais babimi deuxième, baza bafinaliste ya coupe du monde, mais bakofete même pas honneur na bango ya deuxième place, bakofete yango te na France, bakoyamba bango te na Élysée, jamais. Parce que Emmanuel Macron aza kobanga ayebi ke ya solo soki ayambi bajoueur na Champs-Élysées, bato bakoya mingi boyebi ke bafrançais mingi baza bandibu balingaka toujours des autres ebima mpo bango mpe bapille bapanzala bango bamagasin. Alors Emmanuel Macron aza kobanga, donc bafrançais honneur na bango babimi deuxième bakofete yango te. Emmanuel Macron aza kobanga, donc honneur oyo France azwi vraiment coupe du monde ote yango wana parce que prière à bato tout balingaki te France azwa coupe du monde oyo. Makambo za koleka na Congo, Emmanuel Macron bakongolais basombi minduki, basombi baminduki na bango na Russie, il faut balivre yango ya na Congo. Emmanuel Macron abloqué yango, alingi te alobi ke pays moko te na Afrique epesa espace mpo na minduki ya Congo ekota na kati ya Congo, minduki oyo bakongolais basombi. Bosomona te ke deja eza mabe, donc aza kosala tout Rwanda asala balkanisation na kati ya Congo, Emmanuel Macron. Donc aza kosala tout a renforçaka Paul Kagame pona makambo tout eza koleka na kati ya Congo. Yango bandeko, France coupe oyo vraiment en tout cas désolé na ba français, tozali contre ba joueur o ba betite ba na ba pe ba africain, ba eso totali équipe nyonso beteke na France ko banda na gardien ti na bango tout ba étranger. Donc ba français bo pi ba français bango moko. Donc bato bakomo zula bango bonheur ezali biso ka ba africain. Mais biso ka ba africain ngo Emmanuel Macron donc gouvernement les a kosala biso mabe. Soko joue numéro 1 gardien ya France aza français te. Ba Diro Giroud aza français te. Ozomona ka mundela non aza bango nyonso tout ba beteki bande ko bolandela ba nationalité na bango français aza te. Français aza te. Ba tonsi ba africain ba congolais ba guinéen na ba ivoirien na ba sénégalais bango nde bato bazozula bango coupe. Honneur wana bino ba africain bozo sala ngo pour la France. Bango bazozwa ba titre wana. Donc ndenge moko ba piaka biso na Afrique. Baza ko pied biso bazo sala ba voiture ba avion, mais biloko zo sala biloko yango ezali ya biso ba africain. Biso siko ba africain siko mukolo nini toko changer. Yango elobi Poutine, elobi pe président ya Chine, ba africain ba noir bo changer mentalité. Il faut développer bino moko baza na biloko na bino, mais pourquoi baza ko mona passe? Il faut tout changer. Biso ba africain ba président na biso ba changer. Merci mingi ya solo bandeko toloki na biso na makambo ya match ya lobby, vraiment en tout cas désolé na ba français, en tout cas ezalaki kaka honneur ezali bongo ba argentin ba mérité yango ba jouer yango parce que la France ezali ko détruire même kuna na ba Amérique du Sud ba français baza toujours dedans. Baza toujours dedans ba français baza partout na kosala mabe na ya na bango Amérique. Tonton d'Amérique, bango wana.
eyembe yango Chicken Jack, tonton d'Amérique. Donc bango nde penza bami tout trait ya monde baza ko détruire le monde. Ba français na ba américain na yana bango kulutu na bango banglais. Mais France aza vraiment tout trait vraiment ko apena donc ya ko détruire biso africain. Merci mingi, merci na Lionel Messi, merci mingi na coupe na yo zwaki. En tout cas, vraiment, vous méritez yango na ba titre wana minene o zwaki vraiment en tout cas. Merci mingi na Lionel Messi, merci. Désolé vraiment na Mbappé, vraiment aux grand joueur. Tu es bien solo donc nous c'est le cas qui et kozala nango et l'autre côté parce que nous a 23 ans, année prochaine donc dans 4 ans Coupe du monde monsieur Koya. Tu es bien solo kokoma déjà na 27 ans. Donc, on comme un grand joueur, on comme un peu capitaine, il y a France, parce que ma jeune monsieur Baroya, on peut savoir titre en tant que grand joueur. Merci, Mingi. Il y a solo poto sou qui ça, président de la République, Fachi Béton, président de la République, Fachi Béton, Azalaki Bongo, esika wapi oyo drame oyo ya munene salamaki ya catastrophe ya munene ya inondation oyo salamaki na nzela oyo ekabwamaki Kinshasa pe na Congo central ye moko président de la République akendaki wana po atala bana na ye ayeba eloko nini eleki kuna kasi ya solo président a regretté makasi alobi po basala mbangu pamba te ndenge amoni situation na bandeko bavandi pembeni bandako mosusu kome etikali kaka moke efe koya lisusu donc vraiment alobi aza kosenga batonga esika moko mpo badeplace bato nyonso kote kuna comme ça bameka kovanda place wana comme ça bayeba ndenge bakoki koencadre kote wana bazwa vraiment baprécaution ya makasi mpona koyeba kobongisa nzela wana bato mpe oyo bazali pembeni bato bavandi wana oyo bandako mpe eza dédommagé bango mpe bazali koréclame basenge na président ke ya solo baterase oyo ndenge kaka tobetaki mbela baterase oyo ezali wana bazali kosala yango mike mingi il faut kosala baterase ya minene oyo eyali ke ekoki kovakue mai eleka mpo ekende kobwaka mbamo na fleuve donc baterase oyo bachinois bazali kosala ezali mike alors côté on a fait ça la terrasse ya minene même na Kinshasa ba terrasse toza ko beta mbele toza ko loba ngo tango nyonso ba terrasse oyo ezali kosala makuna bandeko na ngai il faut zala na suivi ateza mike mais suivi nango fezala il faut batu basala misala il faut ko pesa ba emploi na ba jeune il faut ko pesa ba emploi même président de la République il faut qu'on paie sa emploi côté le ministre tant que nous ba jeune ba zo sala te eloko moko te ba jeune ba za ko réclamer telemela bango yo za ko pesa mbela oza ko loba na bango mais bango baza ko exécuter te parce que lelo nzela o ndenge ya Kinshasa les seuls nzela même le bilango ba TV5 ba journal nyonso tout européen ba média européen média international balobi yango eza mawa mingi comment la RDC capitale lokola Kinshasa tozaka na route moko oyo ekendaka Congo central. C'est incroyable. Depuis 1960 il est l'eau tozaka na route moko Congo central route moko non il faut que ça la autoroute nazo comprendre te ndenge na Congo po asala autoroute bazokoka kosala yango te est-ce que nini kaka esengaka po basala autoroute te na Congo central tosala nini pourquoi pas bokosala autoroute nzela nationale oyo ewumeli tozotelema po toloba tala même na mise au président de la République azalaki wana parce que moi tolakisa bilili yango ezali te na mise au président bafongoli nzela tala mutuka moko ya monene elekaki wana bandeko
Donc boyoki likambo ya bulo oyo enoki wana na 2 ans lokola. Donc bino bokomi faible bien te. Boza so na makasi te. Mabelo ya bino to ya bino te. Alors bon neni bato na bino bozotika bakoka ndenge. C'est normal te. Boza na kanda ou bien nini? Bwana likambo. Na bandaki koloba tout à l'heure ozali bando otelemaki na mabelo ya Congo. Yo nde mokonzi ya mboka. Yo nde chef d'état-major commandant suprême des forces armées. Yo nde magistrat suprême. Kasi oyo ya biso magistrat petimo okoyoke mokonzi. Mabele mpe na besoin oloba eyoka yo. Yo koloba tika yazongisa lobi ye wana yaki aleki. Yango tosepaki mwa masanga mbila moke mpo bayebake mokonzi azoya oyambe malamu yango mpe azoleka bolebisa mwa moke semaine oyo tozobanda vandaka embandaka mpona nga namoni fo tosala kati ya sika tokodongwa poto bino tu parce que eza danger bozala mpe conscient nango eza koluka toolukela bino mabe to contraire tooluka koprotege bino mais c'est vrai tokoki mpe kobimisa bino na mbala kaka boye te c'est pas possible bokovanda wapi toana na saison de pluie donc il faut tosala tonga baquartier rapide ata ya bapréfabriqué banini bafamille ekende nanu po tosauve bino parce que boye ça ne va pas moyen kozala tranquille eza te mbula soki ka ebandi obeta makanisi nyonso eza kaka epa tokoma kokanisa kaka mais lobi bakopesa biso sango nini tala nga nakendeki misala ya mboka libanda j'ai dû tout couper mpona kozonga mpona koya consoler bino na banini donc biloko ya boye fo koevite yango tokosala tout de sorte que tobanda koevite bacatastrophe ya moyen ta la charge ya mutuka wana ememaki bafufu babimpuka tina likolo charge eleki mingi eske kilo ya so bozwi deja mutuka wana monene botia yango mpenza ndenge bakamio oyo tomonaka ekotaka bapese yango toyebi te soki opese combien de tonnes combien de kilos tonne ko tokoki koloba donc bandeko na ngai bamituka wana na banzela oyo bazali kosala bandeko na ngai eza kitoko te national wana bandeko ezali pasi bolimbisi ezali pasi mingi parce que national wana bamituka wana ezali koleka wana tomata tokita eza trop chargé nzela wana ata bobongisi yango me bamituka wana ezoleka minene combien de mituka elekaka wana na chaque 10 minutes ezokitisa kaka parce que kilo wana ezokitisa kaka goudron botongi ezokitisa yango soki mvula makasi eye bandeko na ngai ekoravage yango nayebi te so baingénieur nini baza kozwa mpo basalaka bacomprendre eloko wana te na Congo central na nzela wana ya Kinshasa bakongo il faut kosala autoroute ou kofongola banzela mosusu oyo kobima te Kinshasa ezala ta 2 3 nzela comme ça bato Kinshasa bazwa biloko mingi baya kolia gouvernement il faut botonga bandako papa oyo auta kolia mbongo oyo Vital Kamerhe lelo aza koti libanda mais jamul mbongo aliaka mpona kotonga bandako ti lelo bandako yango tomonaka yango te président de la république alobi ke badeplace bato nyonso to bazali nzinga esika catastrophe oyo tosalama kuna na Matadi Kibala oza na kombo ya directeur yango naza na kombo na eke mpona yebi ete me azali mai eyaka nango ewutila se kuna eyeti awa mai ebimaka te bazoboya kopesa biso mai meme ya sanfila awa mai ezalaka te biso nio tokoma kovivre na mabulu bakomi koprivilégie forage esala po bazwa mbongo biso tokenda kosomba mai na baforage ezalaka te mais sikoyo bango balobi wapi papa wana
bango balobi que soki batieli bino batuyo oyo ekomisaka mai ti na bandako ekoprovoke baérosion olobi nini mokonzi soki batielaka biso yango tokoyeba ndenge nini ya koprotege bamai na biso me batiela biso te me bino bolingi nini siko batiela biso mai bakabolela biso mai eya na bandako na biso ndenge barobine ndenge tofutaka courant ndenge tokofuta mai batiela bino nini te neti awa batia borne fontaine awa te neti par exemple wana eza kaka atengela biso mai ndeko na ngai ezali mpasi mingi na mboka na biso yango toyai kosenga kaka baelektio mpe ezali koya na 2023 banzela président azali kotonga banzela me ya solo gouverneur ya Kinshasa pesa bajeune misala babongisa banzela baterase ekoma suivi na bajeune bato oyo bakozala batravaye mpona kobongisaka banzela bakotikala wana babongisaka yango tanke bakofuta ye akosala mpe mosala ne kitoko. Merci mingi ya solo bandeko tokokenda ngo molai te mpo ezali mpasi mpe mawa mingi donc président azalaki wana ye wana azali wana bozomona ye président aza wana aye kotala tamboli asololi mpe na bato nyonso ndenge mpona président azalaka ayoki bango asololi na bango amoni mpe bango. Je pense que bato mpe bakufeli président mpe fo amona bango il faut mona bango ayeba ko résoudre situation na bango na ba famille na bango ko perdre bato boy bandeko eza blague te bato baza ko pesa faute ya peuple faute ya peuple te po toza koyoka bato nyonso biso baza koloba o faute ezali ya peuple babwakaka biloko na bango na nzela mais bandeko na ngai awa na poto tobwaka est-ce que omona na poto tobwaki biloko na nzela non tobwaka ngo na poubelle na nzela mpo na nini parce que esika kobwaka ezali toza na place na poto tobwakaka eloko soki olie bitabe okobwaka boye te olie bitabe ngo na 5 minutes opuse mo na poubelle eza wana obwaki na kati ya poubelle oleki. Gouvernement l'État atongaka eloko nyonso na mboka biso mboka Congo ezokotisa mbongo de millions de milliards ekotaka na Congo toza na baminere totekaka l'État atekaka yango malgré les occidentaux bafrançais oyo miyibi bazali koyiba biso na baaméricain mais aka même bapourcentage oyo ya biso ya Congo tozwaka yango bapourcentage oyo eza bamillions de millions ezala 10 à 15% mais ce sont nos pourcentages eza ya biso ekotaka na kesa l'État. L'État te face à la moussala naïe. L'État fait bon sa banzela. L'État face à la propriété. Il faut que bateau engagé bateau. À ça la place à la poubelle. Il peut l'État face à la camion la poubelle à son bayango. Il faut que ce engagement. Bon autant que ce côté dans l'État. Ça quand tête au monde a raté. Par continent mais ce qu'on va millions de millions. Kaka bino ka mbongo. Banda kwa minene. Ba millions basi belé. Bana bino bazo doki kaka bino mais non on a marre Congo on est au monde la ndenge kenaka botimu ko mususu révolution moko osama na Congo tolembi tala batunde baza kokufa ça fait mal population bazo kokotanga te soko kena Kinshasa batutu bakoma kokena Kinshasa pona mbiasi kaka basi asala ka loyenge ya basi amula kaneka ba fi bazo leka donc qui chasse lengi bakomo benga yango ake place bataba pemi bangande belé ba makelele ya kosambela ba makambo ebele mais mboka na biso tozo comprendre te politique ya mboka koma yango toza kosenga gouvernement boyoka ta mawa botika na koyiba wa mbongo botika kozoka basi ebele ba député botelema parce que za musala na bino. Merci mingi ya solo tokomi na suka masolo na biso nzamba pambola bino. Merci na bana Eroga Lisungi oyo bosanganaki na Paris. Rendez-vous
dans le mois de mars pour fêter une année na biso. Merci à Clara de Bruxelles en direct à Kin, Ale Maloko, le général. Merci mingi à solo, bande konyo surtout, penza au bolande biso, bon partager vidéo, on est toujours ensemble. Nzamba pambola bino, maman la biso, mère Annie Mongala, Annie Bosenju, nakata Genève, mbote na yo na papa kuna ba mbote na ye, mbote na maman Claudine kuna nakata Genève, mbote na bino, maman Belinda Louvela, motema ya Papi Biba, joyeux anniversaire na Papi Biba. Merci na Kulutu na biso, les donateurs JP Soudaf, Tobosani Pété, Yemoko, Jeune, Pambota Tro. Merci mingi ya solo bandeko, tokutani mbala sima, tokosola susu, masolo na biso ndenge zala kaka tokutana. Nzamba pambola bino, abonnez-vous na Congo Alenga TV. Merci mingi, tokutani bongo mbala sima. Merci na président Fachi, na Moussala Kitoko. Merci na président Dengo Komaki sur place, président Zalarande Boye, pour ya omona catastrophe makamuni neleki, ndenge penza to monaka na mikili ya poto, président Yake Sika makambo nyonso za kosalama po amona pe peuple na ye. Surtout na ka oyo elekaki na mvula oyo betaki oyo sali 2 jours ya makasi oyo bomi batu et sali ba dégâts belé. Merci vraiment na gouverneur pas Zalaki wana, premier ministre pas Zalaki. Merci Naba Mapinga Nabiso. En tout cas, merci Naba Geno Bozali ko s'enrôler toujours pour la comme ba soda. En tout cas, Nzamba Pambola Bino, to bundila mboka na biso mboka Congo, yango zali mabele na biso, to kolobela kango kaka. Merci mingi ya solo to kutele balasima. Matondo ingeta. Oh, Jara, Congo veut la paix. Je m'appelle de Soulanga, Lenga, Sali, 1+1. On veut la paix, on veut la paix. Ça, Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen Babylon. à cause de Babylone. Alles wegen Babylon. Le Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. On veut la paix, on